Bonjour, bande konabiso, nyonso bozolanda émission à réflexion, esika bozali, en tout cas, j'espère que nzamba zobatela bino, nenga zobatela biso pe lokola, nzambo kaka keli likolo pe na se, ye wana nde mutu tozo kosenga merci pona moment oyo, apesi ngai, pe apesi bino ya kotala émission oyo, na eko répondre na question oyo tunami, pande konabiso moi si, mobali na ye alingi acha bijou moko na kati ya nzoto na ye oyo ye mobali ye moko liboso azalaki koloba ke eza permis te mais lelo ekomi permis selon ye ndenge atangi bible bon na part na yo eloko ya liboso nga na koloba ke conseil na koki kopesa loko mobali na yo moto asali demande wana ke otia bijou wana mais bakoto mosusu alingi otia babijou te donc ezo dépendre na yo moko personnellement pourquoi po eza nzoto na yo soki bobalana oui bien sûr boza déjà moko na kati ya libala mais bomoko wana na kati ya libala eza na pa procédure oyo esengeli esalama po ete bomoko wana à la fin ezala conclusion sikoyo tant mobali asali demande wana liboso alingaki te sikoyo alingi yo sikoyo na part na yo po eza nzoto na yo asali demande ya eloko yo sala na nzoto na yo est-ce que yo oza d'accord na eloko wana est-ce que osepelaka na bijou wana evanda na nzoto na yo est-ce que ekosala ba complication te soko te bijou wana na kati ya nzoto na yo donc ezali ba information oyo fo oluka pourquoi po okokisa posa ya mobali na yo mais posa mobali na yo ekodépendre kaka na yo moko nde moto kokozwa décision mobali na koki oblige te osala quoi que ce soit na nzoto na yo po libala na bino evanda parce que je pense pas que eza yango wana moto esia baconflit na kati ya libala na yo soki olobi na mobali na yo non bon enfin après dans les non wana okoki koloba ozala na pourquoi okoki répondre mobali na yo fo ozala na baraison oyo okopesa ye po oloba ke non nalingi te oza na fo oloba soki olobi oui il faut appeler la raison pourquoi olingi kotiango soko sepelaka nango tant mieux osali yango pona plaisir na yo pona posa na yo na pona plaisir ya mobali na yo pe mais soko sepelaka nango te yo moko personnellement nesika na mobali alingi otiango donc eza déjà yo moko déjà na kati na yo koyeba réponse ya kopesa na mobali na yo alinga te ekodépendre kaka na yo moko pourquoi po nzoto ezali ya yo. Le salut est individuel, tant que tu as mokili toyaka mutu moko donc bokutani bosangani banzoto bobalani bokomi moko wana ezali na banzoto te boeza spirituellement bokomi moko mais nzoto oyo yo zotambola nango ezali nzoto oyo yo donc yo nde mutu okosubir ba conséquences nyonso ekosala na kati ya nzoto yo mutu okosubir ba maladie oyo ekoya na nzoto na donc boza mobali na te malgré tout balobi ke bozali bomoko. Donc c'est ça, et donc il va dépendre car on a le mot koyeba les oui et les non, et pourquoi on le oui, pourquoi on le non. Donc il y a un koloba, au revoir na biso nyonso.